des personnes on dit bazo détruire industrie il y a voilà donc si on a belle vie ah ouais parce que bah il y a destruction car là ils allaient qui artistes retourner kuna ou retourner awa bon bah comme l'esprit moro boya qui monter mama b se retourner kuna pas na ngo yate bah division entre les comédiens comme une division on reste calé ça raté bah il l'esprit moro boya la Jézabel des femmes bah oui c'est pas normal Jézabel des femmes on a bah Jézabel si on a belle fille Jézabel donc détruire et loko bato ba créer bino kozalaka kututé ouais ça mamba donc ya ki muté mabe mutu so la sala pano ya komi ya yote ti kaya ke ne po luka lipa na ye côté mususu et donc ba teki so muta ke kunande ake oteka yo non ausaka musana ye balongo l'esprit wana ki muté mabe ki bombanda na bango bakotisa pa bato nyonso te ba banda te hein non bon ni bazuli oh so ke kuna asidiki so ke izani boela nini te faut pas que ça bato ba wela ni personne n'est prêt. Personne n'était prêt, effectivement. Voilà. Personne n'était prêt. Donc, 5 dates d'affilée complètes, dont 2 dates le samedi, le jour même, 14h, 20h45. Donc, mission accomplie. C'est historique. Merci à tous. Merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde. Merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena. On a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Koloba pour la GTM Yadajou pour la Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai qu'on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité. Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir, merci pour la confiance, la considération pour la biso. Vous êtes belé, bon d'habitude en scène pour à travers notre chaîne YouTube, sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et le Rabino Vérité en temps réel. Merci. L'autre on a eu plaisir à analyser, à partager, na moko ya basi ya ba congolaise Oyo ayembaka, ayebi koloba, ayebi kosala analyse Oyo. L'autre aussi analyse par bébélé, les autres qui ont la vie na biso réel sur la poto awa, ma bébélé ba réalité beto mais ko soigner ba question d'actualité. Pourquoi pas avec Miss Toula Peso. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Miss Toula Peso, bonjour, bonne santé, bonne année, hein, bonne année. Bonne année. Bonne année. Comptez bien.
Ka nozo monati. Écoutez la wapi, bonne année. Bonne année. 2026, écoutez qui osaki wapi précisément. Écoutez la méditation. OK. Parce que zarate il faut quoi resala ba fête. Faut appeler un temps ya ko méditer, ko tsala bilan. OK. Qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Donc ça veut dire il faut ça bilan ya vie. C'est important. Zarate qu'il faut ça fête que la boîte au bina non, ou tikal pe et là ba ni mususu pe tikal yo mo pe réflexion, au sali bilan. Et là on est marché que on est marché que on est bon c'est on est bon ça. Mais il faut pas tambola ka ngulu non. Mais bien que na église, que na église c'est pour en raison. Na que na église te na sambela na ndako. Ba ko sambela ezara pena mingi na église, surtout la fin de l'année boy. Oui, on rappelle qu'une église ba pasteur ba chima beaucoup mais au sambela pe chez yo, église eza mutema mutu. So le quand ça est fort tout le monde là ba congolais le connaît tout. Comment le bango trop ba pas message nango. Comment le bango trop ba pas message nango. Oui, église néo le oui église a monté maintenant mais ndako église c'est très très important. C'est très important. Parce que tout le monde ba l'église pourquoi ko chauffer baba. C'est-à-dire que chauffer. Nous sommes que l'église ka po ba mona kazaki na église. Mais est-ce que tant que l'église sambela qui vraiment est-ce que ça qui concentré? Non. Nous sommes que l'église apporter na ino ramalunga te muso sambe na ndako pe Saint-Esprit pe kiti et muso pe na église pe so za concentré te donc église est importante en fait concentration ya mutu nde yango est important est-ce que na ndako vous qui concentré est-ce que na église vous qui concentré donc le plus important c'est mutu za concentré mutu muso ka église mo za concentré te azongi ne pe na ndako na l'écouter voilà selon mutu wana. Parce que tu juges ba tout côté ndé ba kende la église prière mutu mais to on za na kati mutu yo moyo yebeyate parce que va bonne comme belé ba to be ba ningo ke église souti ya on a dit faut pas to vanda ka église za motema ba te belé ba ke sous l'église te et comme peut comme sérieux monsieur j'attends musala ba nini mais ça veut dire que connexion na nzambe ba tout ça ça na église te mais na connexion na nzambe il y a bon tout ça que l'église mais connexion na nzamba za na ngote vous comprenez donc ça veut dire que bato boko juger bangote parce que mutu mususu azaka na connexion na nzambe ya makasi église ou pas église et le ngona baté que église za mabe oko ne peut église mais et cause à concentrer yango est très important combien ba frères ba sœurs à l'église ba kina église tous les dimanches mais ba ça concentrer teke azongi pe na Saint-Esprit na ndako non. Parce qu'à l'église pour Abina, à l'église pour Luka, à tala chéri na ekuna. Donc ça veut dire que nous trouvons que l'église na but na ye. Nous sommes l'église pour Luka penzambe. Yo que l'église pour. So que église. Nga maso na décider na église. Pona na zonga na loko moko boya bien. Et le ni. Donc ça veut dire que il faut une connexion en fait que sambela en groupe ils sont très important pe o sambela no mo na ndaku mais que sambela en groupe et déclencher un peu le mot boy on s'appelle aussi prophétie de prophétie mo be obi maka no kenda église wana aussi prophétie que sambela na kati église c'est très important ko kutana na ba pasteur pour le bon mot comme il balait sur la sangani donc et ça connexion moi bien donc c'est ça écoute on a ba pasteur c'est très important écoute on a ba docteur c'est très important écoute on a ba prophète aussi c'est très important parce que oh le but éviter les nzamba ça il a à travers ba prophète ba pasteur ba prière ba problème toi on expliquer parce que nanda kuno oh c'est jamais TV na yo problème za dango et puis expliquer on est on prier pour ici là et ça pasteur comme so ici mikolo na l'autre bando tout pasteur expliquer non faut au prier boy mikolo fozala osala keba na boy prophète so okutena ko prophétiser pour na yo mikolo sala keba na boy souvent la temps prier kana bandaku ezo bazala suna batante surtout surtout ba église et comment la popularité pour vraiment ba yamba yo et comment rapace OK so mon pasteur a comme la popularité belé a rekutana batunyo soboité ya wana mutu yo mo il faut ko apprendre ko senga na nzambe
kozela te ke pasteur asengela ou bien prophète asengela yo. Il faut apprendre comment prier, comment demander à Dieu. Parce que prophète ebele mo ba so ba komi église etondi ba kuna popularité ebele pour ba recevoir yo. Ba musu ba baksa ba prophète, ba musu ba baksa ba docteur, ba baksa ba pasteur parce que mutu moko ko yamba église à 2000 personnes ko yamba batu moko tina na biti même rendez-vous moi so y pasteur wana za pasteur. Ensemble, il faut pas recompter na pasteur. Il faut pas déjà on répond ngate so ki da église au ça. Non, on répond ngate. On répond déjà. On répond ngate. Là, il a qu'à pour expliquer pourquoi faut que tu aies la pasteur. Nga pour son a décidé na que l'église parce que nga mo déjà son a sengi na yebi que so nga mo na kata chambre na na sengi nzamba oyokanga. Donc dans l'église pour na compléter kaka. Parce que normalement un vrai chrétien on va dire que pour ensemble il faut qu'il y ait l'église non. On a compléter l'église. Prier sans cesse. On a compléter l'église. Donc ça veut dire que prier en groupe aussi et même la ramutu un plus. Ils ont une connexion mususu. Vous comprendre? Prier en groupe. Donc ça veut dire que Saint-Esprit vous a ça veut dire que la prière la batu est vrai. Au moins batu bazo semble ya solo parce que mutu nyo soit que dans l'église exact et les batu ka semble ya solo. Ba m'occuper ba dans l'église. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant on est chrétien, il faut qu'on tienne la mutu que pour na senga na nzambe ka fona ke l'église non rokota na chambre na okangi porte sengi nzambe pa ko saela nga nazana ba témoignage belé ke nga moko na senga na consulter ba pasteur ba yate mais nga moko na kota na chambre na nga na sambela na senga pe nzambe pe asalelanga. Vous comprenez? Donc chrétien on retient que chrétien ka ke non faut que na église non yeba ko senga na nzambe yeba ko sambela nzamba salaka aosalele na esika nyonso aosalela yo partout osala dessus na comportement de pasteur congolais une fois deux fois oui nazala dessus mais yango te muto ko empêcher ngana ke l'église mais comme histoire ni comme la compose là dessus non nazala dessus na nazala dessus mais na le bango le noté. Nous commençons à préparer pour dans le baron. Pasteur Mozaï congolais? Oui, congolais, oui, à moi aussi. Pasteur à moi aussi? Pasteur à moi aussi. On dit que nous avons destiné pour nous Nzambe. Ah bon? Ah oui. On dit que Hermo Pini na mon akayo. Nous avons destiné pour nous Nzambe. C'est Mbela mon kilo ndiri. Wana ni ngambisanga. C'est limbisanga na comme on a Yesu. Parce que na mon on a sagesse, on a intelligence. Oh lelo so sangi so na musique nous ara na ngora do musique oyembela pena tata na motema moko osala batu bizo yembela nzambe nao parce que musique no même osala yembela no pe batu te yo même toi producteur yo même tu sala mbongo na yo en fait osala ka musique pour linga la musique na ça mais tout la pour to yembela nzambe na za destiné pour na yembela nzambe mais esika na komela na église moko bosongolo pakala vraiment na za dessus. Ah ouais. Si que imagine toi aucune église aux a dessus mais aucune sika moko boye soi-disant ba païen mais ba yambi bien église aime se rejeter au kangamana o ba yambi bien ou au kangamana o ba rejeter. Bon après pour réalité pourquoi église ba rejeter ça veut dire que église eza parfois peut ko bibi c'est pasteur ba ko rejeter. Tout le monde bon éviter l'église à l'élo hein on a mon église de biso ça veut dire que si on tombe l'église à ma église l'élo mo bengana mon dibu bima l'église on va dire quoi oui oui la suite église mon église non yo on quoi c'est pasteur non il y a que ça quoi c'est pasteur parfois bien na op non parce que yo conscience à mutu tant lobi ko kene tala au moins batu bakana ndetinga na conscience. Et puis que son donc ça veut dire qu'habillement il faut concorder les sika na okende. OK. Mais tu dois faire ça na conscience. Et puis que na okende église relate n'importe quoi te relate ni. Donc ça veut dire que oyebi que ozokende l'église donc robomba nzoto na yobi que kuna les églises. Donc ça veut dire que tu na conscience. Ça veut dire na yobi que na okende boîte na relate bepo za boîte moi jipa mukuse moi nini po za boîte robina bina église na yebi que za sika lieu moko bo sacré donc ça veut dire que na bon sa relata nanga
Ça veut dire que l'église on a comme la kinde ezaki église ya mabe. Vous comprenez l'église ya mabe donc ça veut dire que mutu o azakuna na kati déjà ça bien té. Parce que l'église normalement ça répond à encadrer bateau. Et en fait but ya église eza ko yamba bateau bazana mabe obongo lisabango motema. But ya église yango wana. But église eza ka te bo yamba bateau mabe mata malamu ka mbala moko donc aza malamu mbala moko non. Rôle ya ba pasteur eza ozumutu na ba vie ya libanda okomisiye chrétien à 100%. Donc ça veut dire que Bidi bozo yambaka la bato baza déjà ba chrétien. Non, but église eza ko bongo la bato mitema. Mutaza la converti en Christ. Mopaka no akoma chrétien. But église yango wana. Mais souvent ba pasteur balinga kosa devoir terre ko convertir bato en Christ. Ba linga yamba la moko chrétien. Non. Donc yamba mopaka no te liloba pour a changer. Pour nous avons dit que nous ayambi à l'église gamba donc alinga na se comporter neti bango non ngana uti na makambu nanga bote yanga liloba pour ngana changer malembe so na banda ta biloko mikuse na banda kutika ngo malembe on ngaka te na yaka mbango na komi ka chrétien 100% ka pour na komona ta bajipa mulaira mbala moko non bote yanga ah sœur nanga ah obi que non il faut bomba nzoto il faut baji pour la traîne mikuse non il faut tika de malembe ça peut prendre mususu ba ekolozo ata faut convaincre nga donc but ya ba pasteur faut ba ko convaincre bandimi muto azaki moyibi devant na yo tant que musali ya nzambe te ya eli ba o convaincre ye atika ki moyibi te ya eli ba convaincre ye atika ki escroc te ya o convaincre atika ki ndumba. Ça veut dire que ça nzambe ba linga suko sale fort wana teke atera mutu non donc ça veut dire que ça le nzambe il faut za na patience ba sala nzambe bele ba za na patience wana teke ateya ndumba abongola motema alinga ndumba amitikela ndumba na libanda yambala moka non yembe mutu faut devant na bino ba sala nzambe boteya batu po ba bongola motema siko ba pasteur siko eza su bongote. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas été à l'église, oh, t'es à Zambumba, t'es à Zalawate, bon, bisaye, oh, mais suko, n'umba zonu que sika bongo la moté, mais suko okende wapi. Et ça, na, bandumba, musuba sala kindumba parce que situation ya vie na ye. Mais suko kutani na parole moko ya bien sincère, pasteur moko ya bien, ou a convaincre ya teye li le bakitoka, otika misala wana. Souvent le pasteur ebele bazo ko convaincre bato kotika mabete ba olanda commerce donc ça veut dire ba sala moko ya commerce ba sala ngote pona bolingo nzambe ba pasteur ya kalale bazaki bien au moins ma pasteur aza ko insister ayaka pa na bino ayaka kote olilo ba pour changer mais siko eza subo te ba pasteur siko ba na tantu tout te ayaka pa na yo biso tuzaka na bakishasa pasteur azo se déplacer zo na ndako na bino. Ayeba ndeni est-ce que changer siko baza suna tante ba mbongo kaka elo ba utia na mudina ba mbongo ba pasteur siko ba se déplacer sous te pas bandimi biso ba pasteur ba bando ya na bandako on a raison ana tante c'est trois fois bengi yo oh c'est on a otendeni mona pe pour comme ça bimeli bino brisque ah c'est pour ta bino ba pasteur ebele pe ba betana poto mingi pe abetami na poto arenda tala ser na ndako te ya mobali na kuti bonga bitumba mingi pe abetami na poto zaki sasa te faut taso calcula na mobali no ake kayu yo tikali na ndako pasteur a sonné ayo te na ndako mingi bala poto pona bango na poto c'est autrement mais na kini bizarre en fait na kini babandeko mais na bizarre mais toi na monde mususu na bibo oui na kini ka poto ba nini oui na kini je pense qu'il est ici ko ba pasteur ba côté abatu. Je pense. C'est rare. Pasteur, parce qu'on s'intéresser mingi na mabonza ke ba âme. C'est ça. Ba pasteur ba linga sou se prendre la tête ba tinga mara na église. Pas na ba compter ka na panier ya mabonza.
nzokande eza ba âme ebele eza ba âme au sauver ba pasteur kala banda au sauver ba âme waki na nzela mo mabe tellement que ba côté à côté au changer c'est ça le problème et ça mistula moi si azanani moi si explique moi si azanani o akoma tina niveau akoisa pasteur aza marié alalaka na moi si mais moi si moko auti libanda à séduire pasteur à réussir comme on a sous-vêtement tout nzoto ya pasteur ezara pour la nini ezara nini moto le pasteur moi ça quoi ici et ça l'a mis belé surtout la communauté congolaise na milieu na biso na l'église ça l'a mis belé pasteur mo bimana sœur en Christ pasteur mo bimana homme marié homme bimana femme mariée pasteur mo bimana moi sa frère pasteur mo bimana chanteur na ye na chanteuse na je m'excuse pasteur mo bimana sœur en Christ et ça la séduction moi si to le baké pasteur azaki faible pour ba pasteur penyo sauter ba koya pasteur déjà o pasteur na ba acte wana ça veut dire que nana bongwa maté est-ce que vous les ba mboro bongo on va lobi zanzoto yo mama nzoto aza muto ala mai na makila yo mama nzoto te eza pasteur nana bongwa maté bato mosusu bango mosala ki pastorat na bango kaka commerce pasteur oyo asala nzambe solo azala guidé na Saint-Esprit ako passer na ako sala ba makambo wana te c'est vrai que la chair est faible ouais la chair est faible mais pasteur vraiment o azaki consent o vraiment donc azaki destiné à kozala pasteur parce que belé ba osala ba pasteur baza destiné te ba osala ngo na commerce ils ont ba pasteur baza destiné baza préparé donc ça veut dire que makambo wana ekoki ko révéler bango te monsieur peut y arriver là mais se rattrape pas vite à quoi une tentation mais abimi peut la tentation vite mais ça va pasteur à quoi une tentation azokwe donc ça veut dire qu'il y a pas de fin donc fin il y a fin na ngo ezati donc azosala ngo constamment donc ça veut dire que on ba pasteur moko ya makiona o ba benga makiona ba pasteur donc ba osala ki pastorat na bango ya commerce et bon ba benga mite ko zala pasteur ba osala ngo parce que ba yebi que commerce mabonzeza wana non ayekoli moi ba verset biblique akomo sala ngo ya commerce un vrai pasteur même kwei o telema donc ça veut dire que molimo santu eko guider yo mbala moko donc on va expliquer monsieur un vrai pasteur moi ça quoi c'était quelque chose grandeur ya tentation quoi isama au moins se relever rapide aux a conscience que na quoi isami eko ko zonga isusu te mais yana ba pasteur a quoi isami azo quoi isama ka tout trop c'est comme une zemi a quoi isama tout le temps tous les jours. Et puis, tous les jours, alors, ce que ça m'a na mondimi morote, ba ndimi belé. Mais oui! Pourquoi ça me dit quoi c'est na mondimi morote? Cher et faible, mondimi moko, on se relever. Cher et faible. Bon, il y a ba ndimi belé. Mais ba ndimi so bazoya kaka, pasteur azaboga. Pasteur azaboga. Pasteur ana sur la parfum makasi, zo aturer ba ndimi. Donc, ce sert à eux qui ont kokate. Asa faible. Corps est faible. Asa faible. Dans asa qui destiné ta aux pasteur. Et belé ba on va expliquer on deni ba chantre nous ba comme ba pasteur. On va expliquer on deni. Surtout. Yo batinda oyembela nzambe batinda to za pasteur. On va continuer depuis la demi-sala. Non. À cause la peine à de bakomi au moins que bango nyusu bakomi appel. À cause appel il y a pasteur appel chantre au cause ate que cause chantre il faut passer l'étape aux pasteur. Non, bango nyusu bakomi ba pasteur. Balombo ba pasteur, ba Makalamba ba pasteur, ba Moïse Mbili ba pasteur, ba Chabani nani, maman Chabani pasteur. C'est pas normal. Dieu ça chante en fait côté à liloba et nous ba ka teke nzamba mission na yeza ki oyemba au passer message par rapport à tes chansons. Mais nous ba te côté na chéroté à rabatu non. Pasteur ezakate parce que moninga komi pasteur, collègue nanga ya musique a komi pasteur, nga pe fona koma pasteur. Et là on va aussi avoir concurrence. Il y a za pasteur nga pe na koma pasteur. Non. Est-ce que vous avez destiné à la pasteur? Non. Bon ça parce que ils a mort du moko boyke, ba chante le quoi ba komi pasteur, nga pe na chantre donc nga pe fona koma pasteur.
parce que soki musique ezofuta te il faut mabonze futa non yo olinga oyembela nzambe oyembela nzambe te mpona moto ya mokili akweyisaki kondima na yo mpona moto ya mokili comportement wana oza na elingi bateke epo motu na mokili akweyisaki ngo elingi olobaka ke no nasali expérience moto na expérience nene na mokili oyo expérience na nga namoni ke bata mokili bayambinga kitoko bata nzambe bayambinga mabe elingi oloba te ke naza sous chrétien te non elingi oloba te ke na boyi nzambe non naosambela kaka me nalandi nzela oyo bayambaki nga kitoko tout simplement na mokili parce que oui na mokili oui bonso mokili yambinga kitoko eyakiyi nga bien pesinga bolingo oyo songa Nathalie Makuma pa zongi neka enfin ça veut dire que na milieu ya kibonzambe hypocrisie eza makasi yango nga nazaka d'accord te na baartiste oyo bazalaki na mokili bakomi osambela nzambe oyo nyonso oyebi bakomi osambela nzambe bapesa bango espace te oyo nyonso parce que bazalaka barancunier bachantre de l'éternel baza trop rancunier soki outi na mokili oye osalela nzambe bapesa espace te tangelanga kombo oyo artiste oyo ya mokili oyo akoma kosambela nzambe akoma na aza na succès aza te parce que barancunier ndeti mege 30 te akombo bato te aseni te nazoloba akoma kosambela nzambe na maria banda akoma kosambela nzambe mpo na bango aza na place te bakotikela espace te mais azofulu bien azote bango bachantre l'éternel balingaka bongo te baza moteya mabe basoutenir ye te balingaka te ke outa libanda oyo akokota na poule na bango na sens wana we balingaka te ke ozalaki osalela mokili oye obongoli motema bayamba yo bafungoli baporte bango balingaka bongo te yango moni bato nyonso babongola motema bakoma oyembela nzambe bazalaka na espace te carrière na bango évoluaka esusu ezalaka na bablocage toujours parce que milieu ya basali na nzambe baza motema mabe eza makasi koleka milieu na biso kuna motema mabe eza makasi yango wana ntango outi na mokili kobongola motema te donc ça veut dire kobongola motema memango na technique commerciale parce que musique eza commercial musique eza commerce que ça soit chrétien ou ya mokili nde bobengaka eza commerce bachante l'éternel baosala musique commerciale mais nzamba bato innocent jésus bato bakomotya jésus bato na makambo na bango biso nyonso tosalaka musique moko bango sikoyo bakoma kosakrifie yesu ya bato déjà se sakrifia na croix bango bakoma kosakrifie lisusu mpo nini baganye mbongo oso comprendre donc biso nyonso tosalaka musique commerciale yango wana ntango obongoli motema kolakisa yango te kobongoli motema nakoma na ka na bango mpo bango barejete yo bango barejetaka balingaka te tikala kuna donc tika biso na kana biso tozobundana yo ozalaki deja mopakano bango balinga te mopakana bongo na motema koma na kana bango yango wana oyo bayembelaka mokili soki olingi oyembela nzambe il faut ozala prudent parce que kuna ozala na espace te donc ça veut dire que changement na yo ekozalaka te ke opublie na bato ke nakomi kosambela natiki musique ya mokili non sala mosala na yo parce que musique eza mosala na yo olelaka donc ça veut dire que changement ozalaka te ke opublie na miso ya bato ke neti meje asala ke apublie ke nakomi natiki musique ya mokili non oza perdante changement ozala atiki yango mpo na nzambe mais kuna baoyambe te ti sikoyo bazoyamba ye te na milieu puis balingi mpe koyamba ye te na mokili ba chrétien il faut avoir conscience na mokili ba chrétien balingi te aza na rejet
Bah la confiance n'était ou bien ça balingi te kimte ya mabe. OK. Bon balingaka donc balinga donc pona bango ba c'est ba pesa image bango ba santu donc biso to saila ka ba diabulu. OK. Donc le roi bandaki na diabulu biso déjà to pesa image que to biso to sola kana nzambe oyo bebisela biso cop. Okay. Yali kamba cop. OK. Bino bana cop na bino e yali kamba nzambe kutu te na satana. Yali kamba cop. Mutu na pona cop na biso to pona cop ya nzambe ya biso lokuta pour te faire croire na batu ke za ya solo mais to conscience na ba que nzambe ba nga yembela kaza lokuta. Donc ça veut dire que ça cop. Bino ko banda na cop na bino biso pe to na cop na biso. Au début c'est très important. Nathalie Makoma tant a kena mokili. Ça doit feature na papa Wemba. Bayambi. Papa Wemba tout le monde na ba cérémonie ya mokili belé pour natanga tina préciser ça doit tourner belé na mokili. Abeti ba festival belé abeti ba concert belé na mokili. Oui. Ba styliste belé ya mokili bayambi. Pesi tapis rouge dans la Nathalie Makoma. Oui. Tanga tiki ya Nzambe ayi na mokili. Papa Wemba sali featuring ayi na ministre belé ya Congo ba msuna bosani. Mais j'ai 30 atiki ya mokili. Aïe na maramanzambi. Mais c'est mon chrétien mon unité. Asengi atabaye mana projet naï. Balingaka te. Oui, en fait balingaka. Mais biso yangana bato ba même ba joli data. Erreur ba sala. De bâtir le mutu na que musique c'est commercial. Eza musala. Na mona na ngate maçon. Ndeko na biso musu papa na biso nani. Oemba Carlito. Papa na biso Carlito. Na mokili bato arrange ba cadeau ba voiture. Na mokili arrange ba enveloppe ndenge na ndenge. Ba chrétien boni bana ba millions. O ba ko ça il a ta projet mo album monté que ezala magnifique ezala wow. Mike. Na voix au pasteur ndeko Carlito za nango. Na mona na ngate. Ba chrétien boni ba pasteur ba millionnaire. Mais aujourd'hui ndeko Carlito aya na ngambo na biso. C'est que c'est ta projet moko ezala pena donc wow ayembela nkolo. La pasteur boni bado ba million. Motema mabeza kuna incroyable. Obi ke fongoli biso lo mo. Motema mabeza na milliers ya ba chrétien incroyable. Non na mona na ngate maçon. Akomi chrétien atiki musana ya ba maçon. Non na mona na ngate oyo menuisier akomi chrétien atiki ki menuiserie. Donc ça veut dire musique il faut battu basa na conscience bazwango za musala. Ça veut dire que au cours de la motema, on va changer juste ta façon de faire. Au bon moment motema, sur le bandeur ou là ta ba mini jeep. Donc ça veut dire que comment la motema non il faut bailler bayango na ta façon de faire, ta façon d'être. Il nous va te conseiller la publication que na comment embela nzambe non. Ba na oh a changé hein. Il a téléchargé hein. Donc ça veut dire que nga so na bon moment motema vraiment à 100%. Na relibate que na tiki musique nanga non. Bon, on aura changement par rapport à ma façon d'être, ma façon de m'habiller. Mais non, ça, toujours musique nanga. Et là, chanteur, ba musicien, ya mokili, erreur, ba sala ya ngwana. Publication officielle ke na bongo li motema, ya ngwana e kasa bango. Okoro bongo la motema, nous oyemba ba nzembu na yo, mais ba mona changement par rapport ya ba parole, texte. Texte na yo wana oyembela musu sexualité ou changer comment peut ça va conseil comment yemba ke non ba maman bozala comment peut ça va conseil mo ba boni vraiment que texte na ya muto e changer changement lingolo ba kate que il faut y na écran o ba ke na komi chrétien non parce que ozo bebisa mosala ba tu faut ba mona changement par rapport à texte na yo ya musique ou ba yembela basi ou changer comment peut ça comment yembela siko la société comment yembela tout ce qui se passe dans la société. Donc ça veut dire que habillement na yo, accoutrement na yo changé, ta façon de parler est changée. Pas besoin on y a au publier que na comme chrétien, pourquoi on n'a pas ba chrétien yo zo lingo kota ba otiki lo espace te po baza motema mabe. Parce que nga so na sola ina menje na nga c'était ka publier publiquement te que a bon motema non. Ba ngala ye ba ngo façon de ya ko s'habiller na ye façon de ya ko koma banzembu na ye bat ba nga ba mona changement mais il faudra tika toujours na musala na ye ya musique parce que ba chrétien bazo zwa
musique ezate ke po ba sola na nzambe ba uzongo commercial po bateka yo bango kuna kutu ba continuer ko sala mabe ba boma pe bat ba ozo pe ba kisi siko yo zo publier na miso ba tikotiki wana po kota pana bango mabe za kaka et ba chantre belé ba simbi ba kisi ba chantre belé ba osala ba sacrifice ba chantre belé ba osala makambu ya mabe ba kota ka ba hotel ba changeaka basi ba changeaka mibali de ba sala comme publicité mais musique ya chrétien ba osala ngo tant que commerce yo biso pe na kana biso to zwango za commerce na biso so ko changer ba koyeba yango te parce que yo ko publier ko changer ba koyeba yango ta façon de faire les choses nzambali misanga na kanisi lo mo na lobi te ke za vrai na kanisi Marie misama kuma trop ba misi ya mokili o ba chantre belé ba pasteur belé ba ndo pekisa biso tonto kola misi ya mokili o quand même musique wana Marie Missama komaki trop attaché à Papa Wemba. Oui. Trop attaché na JB Mpiana. Trop attaché na Félix Wazekwa. Na Adolphe Dominguez. Est-ce que c'est pas ça ba chante très belé à Congo? Et c'est pas ça ba honte parce que baza hypocrite. Marie Missama qui vrai. Marie Missama yeba ki ozo leka na kana bango. Parce que Marie Missama ayeba ki ke ba pasteur ba bimarana ba chantre. Ba chantre ba bimarana ba pasteur. Ba chantre ba bimarana bango na bango. Ba tchana ba zemi. Chante mususu yo balite oza chantre mais ozo bote la biso bana o balite. Ba papa bana na banani. Donc ça veut dire que secret za na milieu na bango moko boye soko za na kati kuna on comprendre que oh na préfère kuna za na ba wera. Ba chante ba makango ba pasteur. Vous comprenez? Chantre ba makango wa pasteur ba bimana ka bango na bango ba so tchana ba zemi chantre kuna yo pasteur au balité mais ozo botaka na basi. Donc ça veut dire que des eaux de salité moko zawana Marie Msamba yeko comprendre que nyonso za nango to biso to za bato. Yanga na bane ko sa sous différencité. Yemoko ninga zawana combien de pasteurs déjà ba tchai litoi. Marie Msamba tchai ba matoya combien de pasteurs. Et monsieur pas bimana combien de pasteurs nenga zawana. Après fait que non na rose na masquete na rose la hypocrisie na sola na ba oyo kutu baza vrai parce que emoni ba yembi oyo ya mokili bazara vrai. So alinga ta mini jeep na la ti mini jeep. So alinga linga moi ça lingi moi si ça veut dire que to za vrai. Mais kuna tellement bo pesa image moko boya ki bonzambe baza faux. Oh non so ba salaka eza hypocrisie parce que ba olinga ba masquer image moko mais biso to mascarate ndeti nga na yaka na yeso na olata jip na nga mukuse na olata ça veut dire que j'ai rien à cacher même devant Dieu Nzambe a préféré nga que chantre moko de l'Éternel o yazo salama ba ekobo a sala makamba mabe azo bombana Nzambe linga batu lokola biso je suis vrai na ye ndenge na ça. Et puis, si je na sali mabe na fuka mana sengi Nzambe na sali mabe. Donc, ça veut dire que je suis vrai, en fait. Nzamba linga bata vrai. Nous collons au dernier jour, bateau ba okota na paradis au kamwa. Et nous okuta nga kuna na kacha paradis. Ah ben oui! Nzamba linga ni mascarade te. Nzamba linga zalam yaka mengo ivra. Du coup, chante ba yaka nde bazate, chante ba pesa ka image que non, na osa ela Nzambe mais je fais aussi ma vie. Biso suko na mokiliza bongote, biso to sala la vie na biso to zo publier na biso abato que je fais ça. Nzamba linga bato baza vrai. Vous comprenez? C'est ça, tout simplement. Très bien. Ba conséquence ni ça la na nzoto na bino basi, to na motu na bino basi après divorce, après okufela mobali. Après, mobala bala ki ote, botine 5, 4, 6 bana, 2 bana, 3 bana, kabwani na ye, mobala bala ki ote. Ba conséquence ni la bino après makambona misato na tengelo. Liwa mobala kufi brisque, kana ite pas accident kufi papa bana, mobala no botaki na to botaki te même olinga ki mingi bozo ki temps.
na moto a boboye na mobala na ki a décidé boboya na mobali muta décidé boboya na et puis mobali mobala na été boboti te musu bana mais a décidé atika yo ba conséquences tango za rani pas moi aussi conséquence na za ko bandela ko yekola isusu mutu mususu parce que ezana mobali mususu azana yo asali na image na ye o nyonso ya lingaka asali yango pa na yo ya mobali mususu alinga mwasi fala ta mini jupe mwasi ne fo makole emona naka mwasi na ifo azala boye ifo azala sexy siko abesali sa yo na habitude na ye donc ça veut dire que a créer yo na image na ye moko boye siko image wana eza mobali nyonso ta ko linga yo na image wana vous comprenez dès tu es migé olingi mwasi mona osali na image na anga mwasi na ngai faut boye mwasi temai mwa nini faut azala sexy faut boye faut tanta obima bato bamona ke non na obima na mwasi mwasi siko pa mesali pe na habitude wana siko ko changer habitude wana ezwaka mwa temps o mesali zana habitude da mutu wana donc ça veut dire que ozo bande ko vivre na image na ye siko mutu oyo ya linga yo elingo bateka ko ndima yo na habitude oyo ya mobali no akala ezwaka temps pour changer le sous habitude comme on a habitude da mobali ya sika vous comprenez nga neti ngane na zaki mobali na nga jeunesse yima mwana osombela nga ba jipa mikuse yima kebi ke non moi c'est nga linga alta bilora mikuse yima ka sombela ba jipa ensemble mikuse ba jipa mikuse yima zo donc ça veut dire que le bano so sombela nga yebi de style na ngai ayebi yango asombela nga selon ndenge ya lingaka kene to bimi na ati mo jipa mikuse mo talon siko za mobali nyonso te akolinga yo olata bongo siko so yo ozolata bongo mutu musala o juger que za ndumba nzoka nde mobali no liboso nde muta mesani saka yo na style wana que par rapport à taille na yo alinga ke soko obimana mwasi na ye mwasi aza sexy mwa talon mwa nini yo siko mesani siko na habitude wana mobali no liboso siko oyo ozwa oyo ya sima mibali mususu tongo yo zolata bongo ba mona ti moso aza mobulu aza ndumba aza nzoka nde oyo abalaka yo yende mutu amema yo na rythme wana donc ça veut dire comme mesana na mutu mususu c'est pas facile que oyo apprendre sous rythme na ye ezara vraiment difficile pour muta se détacher même attaque okufa te même une séparation apprendre babitidi mususu asika apprendre nenge mususu babitidi akalaliser côté na makila pour atika ngoza mwa pasi donc ça veut dire que muto azana ye azolinga tika babitidi akala mais ye pas obundana parce que déjà mesana nango esala ka ba incompréhension vous comprenez monde de kutana na bato to tchaka na muto na biso te to kabwana so to kabwana ka ezaka ba circonstance ya vie vous comprenez donc comme ça na mutu mususu ezwaka temps ya batu mususu ko bazana patience te atike le temps au changer dia linga kutana mbala noka au changer ka mbala mais nga linga abo ete papa vina nga oyebite yongo mibali ezala basi so kutana mutu faut que le temps a changer ko changer ya mutu ko ozwa eko ozwa 2 ans ko ozwa 3 ans ko ozwa mususu pe ko ozwa bambule belé faut tous avoir la patience tant que tu as mutu azaki déjà na babitidi mususu c'est vrai que batu mususu c'est difficile de changer mais il faut que la quand même tout temps malé avec douceur parce que ko changer pe mutu esenga brutalité te esenga il faut solana avec douceur il faut oser la compréhension moko boye donc ça veut dire que il faut changer à mon appel que ozo comprendre yé et ben mususu ba brisque ngana liberté non j'aime pas ça papa ngana na kina vinanga ça veut dire que so ozo linga muta changer na brutalité au changer te mutu so linga changer bien kende na ye avec douceur avec amour ça veut dire que là qui sait que tu as besoin d'assurance il faut rassurer mutu il faut ta assurance il faut ta amour il faut ta tendresse il faut la doux. Mais ça, la brutalité, c'est pas bon. Nous azana ba relation ya bandela qui e bandaki ndenge nini quand même tout tiki la rabat tout temps
ya ko changer a changer mususu accoutrement na ye yana bato mususu amesana na accoutrement moko boye sikoyo yo fo komisa ye na ndenge oyo olingi mwasi azalaka oyo na brutalité te ndeti nga na kondima te mutu ayelanga na brutalité faut ke nanga na douceur il faut sola en fait il faut sola na mutu comprendre avec douceur maman ngai nalingaka boye ça veut dire que tant que sola na mutu pas so sta ya ko changer nga ni nanga biloko bikusete ya mba misupe balinga te ko otika mipende libanda mais kende nanga malembe à part on a conséquences musupe za maladie ko memela mwasi ya par rapport à divorce canalité papa tiki na bana aboyi ezwi décision aboyi a mutu na mentalement mwasi ce qui au moins ba divorce mususu ekotsa bat na dépression ezala mwasi za mobali parce que yo na mutu na yo ochaki te ke oboya na mutu OK donc ça veut dire na mutu na yo ozo viser ka mutu moko yana bat mususu akoti couple te po amona ka de gauche à droite avanda na ye yana bat mususu mbali mususu ndimi na abali mwasi na ye po bavanda na bango bon n'était kutu ke a changer nzela mususu donc a changer ba projet mususu non yana bat mususu baza carré na mutu na bango atina mutu na ke nga mwasi na nga ye wana na changer na nga mwasi te na suki awa siko tanga moni ke changement ne salami etiaka batebele na dépression ezala mwasi za mibali parce que na calcul na ye ya vie ezalaki te pas changer mais est arrivé aza na choix te sikoyo il faut yeba ko gérer yango souvent ebele bakoka ko gérer yango te et puis awa na poto mingi ba mindele bakina omona ba psychologue après divorce et après divorce mingi bakina omona bato basolama ba couple bo futi mbongo na yo kende bozo solo donc ça veut dire qu'il faut ba psychologue ba psychiatre donc ça veut dire que ba divorce c'est menara bato vraiment la folie dépression c'est une folie on kwiti ah ouais ba divorce muso mona mutakomi kwiti à perdre muso akomi clochard ba clochard ebele mona na nzela et cause ya vie na bango za divorce ebele surtout ya mindele parce que akoka ko gérer divorce te ba clochard mona mona wana muso médecin docteur avocat juge mais clochard parce que divorce est un coup de choc. Ba divorce monsieur a un coup de choc on dimagi te que yona mo sa bo kabona mo kabona o kokyo digérer en monter au perdre contrôle ozo ko gérer sous musana ozo ozo ko futa sunda côté ça veut dire que au moins ba clochard ba comme wana eza parce que a se concentrer te a que le musala ako gérer sous vinette ako gérer vinette parce que c'est les gens que le musala te parce que tu n'arrives pas à être concentré. Ça veut dire que nous, c'est baby. Parce que 6 mois après, tout. Oui, il faut foutre un dac, il faut ça, la bozo, koka soute. Divorce, c'est ça, donc, les balles, les a bien, mais les balles, après, qu'on détruit via moutou. Il y a un qu'on s'engager, il faut vraiment, surtout prière, hein. Heureusement, moi, ça qui toque, mais batu bakoti, pour ba baby ça. Mini, les arabes, batu mabe bakoti pour ba baby ça couple na bino parce que batu bele balingana te batu mi bale balingana ba couple bele o ba beya neza po batu mabe bakota souvent ba parents souvent ba camarades souvent batu o memara na ndaku kandi ozakana mwasi na yo bango banviaka de batu misala mabe bakota ka po ba baby ça. Très bien. To chiter na analyse ya théâtre moko na biso to koli nango. L'habitude de vous êtes fiers na ba acteur na ba actrice comédien congolaise. Sur le théâtre, vous êtes fiers et puis ba réaction ba sortie médiatique na bango. Et moi ça vraiment sous théâtre parce que ça sous na ampleur aux aki na ngote, ça sous na goût ya otala théâtre ou ya kalaté. Différence c'est rare na tala sous exactement rare na tala ba théâtre. Différence c'est un théâtre kalané. Et il y a des vrais acteurs. Au moins, on sentit que nous avons un talent. Nous avons exploité plus talent na yé artistique. Et bien, vraiment, on exploité le talent ya nzoto, le talent soki ya nini. On sent la différence. Quand les acteurs, acteurs, ils jouent, ils sentent que, acteur, quoi?
Ou c'est moi, ça veut dire ozo kota na histoire, ezo bimande ti histoire ya solo. Quand on a su qu'on se réaliser que les amis n'ont film et qui théâtre, ozo comprendre. Quand on va la film, battre théâtre parce que il faut aller évader. Il faut faire évader, sentir que donc ça veut dire que nous on a une histoire en ya solo. Et le lycée va me souche peut-être me va aller là. Oui, parce que père il faut jouer un rôle na bango. Et elle va être sikoyo autant théâtre mais ozo mona vraiment que ça théâtre. Théâtre il faut pas film rose arrête tout le monde en théâtre. Il faut kota na kata film mona que mon pe maman nous souper tangi pe qui peut mawa. Ce qu'il faut bon terre ya bien bon. Mais si il y en a belle vue matissimo théâtre va aussi la qualité bien si il y en a belle vue. Mais va ça la qualité ya bien mais rose arabe on mi balete. Et ils ont créé moi polémique wana. Non. Donc l'artiste il faut pas se sous-estimer. Il faut pas ça la fort na bango pe. En tout cas mi balete ba recommander milieu théâtral. Non. Na Nollywood kuna ils ont raté deux personnes gérer à Nollywood non. Donc vous avez que beaucoup tendez beau perdre de foi et un artiste belé ba perdre de foi. Ba moi dit que non biso to kuka te ka ba mbale ba perdre de confiance confiance voilà. Que biso to kuka te ka ba mbale ba donc ça veut dire que ba tumi ba na za ko intimider ba artiste mususu. Que il faut pas yaka na biso buni boko sa eloko na binote non ba tenter chance na bango donc ça veut dire que mokili so ba sa eloko na bango kitoko biso to ndima vous ateka bino ba to mene bo se confier quand on a deux personnes non mais comme les artistes comédiens ba travailler na sila ba mususu ba tirera sur Bellevue ba peut passer na Bellevue ba tirera sur sila est-ce que canapé sera bon parce que deux personnes même to ça la division ouais. Deux personnes là ça la division et est que so muta ça il a pas na yo a rosa so pas mususu non on zo bomma bisala ya artiste de voyer na milieu artistique pour bomma misala ya artiste bino so le créer qui ba chaîne na bino ça théâtre donc on vous ate que bo pona rabatu que yo so sala pa na ngakuna no sala te yo mtolé sa génération ya mutuana bana na ye bakoko na yo mtolo so batikelo siko vi ya mutuana que le yo linga sala kakuna te okokango okokate botika oboma misala ba artiste mususu oza na chance osali chaîne na yo zotalama oui mais tika pe mutuana tourner na batu mususu pope ameka ko compléter misala ana poto batu bakoma na ba deux misala trois misala parce que misala moko okoka ko vivre te il faut ça la kuna il faut ça la kuna il faut ça la kuna esprit wana ke ya ko conserver batu ba comme neti ke ya bango en privé donc nga oza ya ngati kala ya nga donc ba comme un esprit neti ke ba musique neti wenge so ozana nga ezala nga kaka so ke kuna nga na to bebani non ba ça ba artiste il faut ba vivre na osala pa na yo na sali kuna pona kuka ko boko la bana nga deux personnes là nde bazo détruire industrie voilà donc si on a belle vie on va détruire bato so bombe la matisi bazo matisa na ndenga mabe ah ouais parce que ba y a destruction car là ezala ki artiste retourner kuna ou retourner awa bon ba comme l'esprit moko boya ki motema mabe so retourner kuna pa na ngo yate ba division entre ba comédien comme une division on reste calé ça raté mais ba un esprit moko boya la Jézabel des femmes ben oui c'est pas normal Jézabel des femmes on a ba Jézabel si on a belle vie Jézabel donc détruire et loko ba créer bino bozalaka kututé bokuta théâtre donc détruire et loko boyeke so les apana nga zalaka pa nga quel esprit nzonzi muso tozala ba tête total ba nzonzi retourner pas major retourner pas nani retourner pas nani moi sumora zara na poto awa
tourner kuna oyebi ke kuna ozu 100 kuna ozu moins 200 kuna ozu moins 300 ils ont fait vivre yo siko yo tanga na tourner ka pa na yo pesa nga 100 moi zota moins 300 kuna ezate ozo bonisa ozo bebisa soki neti ngana ke tourner kuna obwaki singa et puis tango obwaki singa okomosala nga ba campagne ya mabe batu musu ba bwaki sanga ça veut dire ozo boma vie na nga na bana na nga. Donc batimi bali on ba de Jezabel. Donc ça veut dire que beaucoup détruire l'artiste était beaucoup de ça va privé. Tu peux pas travailler chez les autres parce que moi osa langa osa kuna te pas mbanda nanga. Siko so mulu bali bo laki mibali. Siko ya artiste ni na kati wana. Bozaki ba camarade bo yeli mobali ko bobundi bokabwani. Siko ya artiste ni na kati po baba mama bana baza na famille. Il faut pas nourrir famille na bango. Ayebi que non so na jouer un rôle pas un tel na jouer pe kuna na zuma 100 kuna na zuma 100. Ayebi que na so na sangisi moi 100 wana ça nga bien. Mais siko les artistes que en plus balingi mutu mususu a évoluer te. Balingi ba kanga masolo. Vous détruire nini milieu artistique, vous détruire. C'est pas bon. De ce qu'on bazan na kati faut ba lamuka. Pas s'imposer. Pas ba que non, de ça veut dire que bazan ba kati ba groupe wana bazan ko s'imposer te. Ba oui ba non s'imposer, il faut s'imposer. Artiste comédie am ça nanga. Ko tourner ba film za am ça nanga naza actrice, naza acteur. Je dois tourner avec ba producteur nyonso pour na ko vivre. Il faut pas s'imposer. Tant le bazor s'imposer te de Jezabel wana ba saka esprit na bango. Et ba Jezabel ba fanatique ba ko stilika. Je m'en fous parce que l'artiste il faut pas vivre, l'artiste mboka na biso mutu donc effort et perso so pe ba effort. Ça veut dire ba vivre na ba moyen na bango. Il faut pas ko survivre pour ba na bazala bien. Mingi batangisa bana kana musala wana. Ce qui nous pour détruire beaucoup de division. Bactère on a pas vivre ndeni. Ce qu'il faut pas bimana na bulu wana yesu bakangi bango na mulangi mo il faut pas autorité. Bactère on a faut pas autorité non. Moi ngana rejouer pas un tel, on joue pas un tel. Yo ko imposer ngate. Donc ça veut dire tant on jouer pas un tel, il faut contrat ils à l'établi. Mais ba jouer on va na contraté. On dit que moi c'est va dominer ou que non comme yanga non acteur a rose la mututé il faut non ba na Congo acteur rose a te que osa partenaire osa ko sa partenaire na mutu moko boy non acteur même on na mindele ba joueur ba film producteur ou a bengo ça la film ou ba Brad Pitt ba acteur belé américain mon ate ba tourner ba producteur belé c'est tout à fait rose mututé que ba comme privé ba comme yayo non faut acteur on dit faut pas faire la misu pas se sous-estimer te ba que notre vie na biso sous-karaté. Mais est-ce que ça a conseil quoi apporter na la brine à l'ingazon à théâtre à l'ingazon à million ba musu ba ndimi ba musu ba conseiller atika yo ozomona net ni la brine na histoire na utina Janifa atike akufina maboko na ye million Janifa azaki vraiment aimé ba comédien ba comédienne. Est-ce que bakoyembe motema ya kufungama? Est-ce que bakoyembe na bolingo solo? Est-ce que bako travailler sans rancune la brine? So les hommes ça na ya zongela. Mutu moko ta ko empêcher ça am ça na tranquillement non. Parce que moment biso ndozaka mutamta na vie na ye. Mutamta na histoire na ye. Mutamta na vécu na ye. Oh la brine amona bango ba mona te. Ils ont ça na si so ba linga ki vraiment Jani bakotika zonga musala po mbongo na yango bana baolia. Donc tu es à l'aise. Si le gars bengi, c'est la pour ça zonga musala. Mais est-ce que bateau ya coûte parce que millions ça va beaucoup de 10 20 15 10. Est-ce que bateau il faut s'imposer. Il faut ba valeur na yo. OK. Faut mitsa ke ngana za un tel. Parce que o mitsa na valeur. Yo mo mitsa valeur te ba respecter oté. Millions nyonso, eza na musique, eza na théâtre, eza partout, eza musala nyonso okende. Tant que kende faut ta valeur, faut même peu sa valeur bi nonga na zentel. Oti ka te ba dominer non. Oui bi musala na yo sala musala na yo. Donc ça veut dire qu'il faut musala na yo loba. Je pense que so ba linga ki vraiment Jani ba oti ka ya sala po aboko la bana ya
Gianni. C'est simple. Il y a de gauche à droite. Bon, nani peut pas décider la vie à mutu. Oh, bah, vivre na mabala na bango, biso to yebite. Donc, ça veut dire que, oh, les gars, na kati mutu a yebite. Vérité, moko to yebate. Et ça, a yema Gianni, ba yeba vérité. Mais, la raison pour laquelle le groupe c'est une raison, plupart des comédiens, ba balité, ba réussir na vie, vie, tout bien, vie, ba réussir na mariage, en fait. En gros, qu'on réussir na mariage, c'est-à-dire, comédien, moi, la carrière, na ya, bandagi, nous, ba nyon, moi, ba la à moins de 20 ans, na âge à 30 ans, ou 25 ans, à réussir, ko bala, par exemple, maman Kalunga, to koloba, à réussir vie, vie à couple, non? Vie à couple, hein? Vie à couple. Vie à couple. Maman Kalunga, félicitations, il a réussi quand même. Mais, bazan mingité, ok? Au monde, comédien, moko, on va la jouer, na musala, na ye, bavandi a honoré a bali babota bana na minute azo beaucoup la bana ndaku moko na mobali so tona di basi na théâtre ba komi ça tout so baza 100 ba komi 20 té parce que ba conséquences sur les apona ni pour ba triste na biso parce que na Nigeria mingi bazo bana mingi ba réussir la vie à famille mais na Congo c'est rare baza pena mi ya compter le bas au mobile na di banda continue na non oh mais ça il faut mentalité ba congolais changer ba congolais ba rondima moi ça artiste té OK ils à la côté musique ils à la côté théâtre ba danseuse donc ça veut dire que le monde entier déjà est changé même pas chroniqueuse le monde entier déjà change mais ba congolais zo lingo changer té Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto ne yebite. Yaka, tokiti na metro chateau mutia da kayau. Kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba saka mun ndazabo asaka so minne yula metro. Papa kabu kolo boya takota bukatamsanga. Bisa tanimba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit
spécial produit oyo elongolaka matache tozolobela makambo matampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mabumu, bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafe sein mollet hanche non yozomona te oyo loka matle eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekokikoki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. toza boya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boya te nango Nicole Malonga. Mais oui. Donc bakondima te que moi ça c'est l'artiste. Mon entier changea. Mon entier va changer. Sauf Bissou. Même Cameroun est changea. Sauf Bissou. Nigeria est yo mo lobi Nigeria bazobala. Influenceuse, journaliste, actrice na bango bazobala. Mais il bazo la bango. Mina bien, ana poto. So ebisi mundele ke naza artiste. Mundela olenga yo. Ouais, biki artiste azala moi biloko na ye. Ba caprice. Mundele so artiste donc robala noki. Yo moni ba chanteuse ebele ya ba congolaise. Ba chanteuse ebele africaine, ba bala mindele. Po mindele ba linga ba artiste. De ça veut dire que eloko za ya art. Mindela linga ngo. À soutenir peu importe. À soutenir yo abino moi c'est dans les artistes pour azana conscience que nos artistes mbongo kokota. Siko mibala ba congolais no ba digérer te musala na biso. Bazaka onde ki diba. Njoka ni mbongo eza wana. So mo lingi moi sino zo gérer moi sino kitoko. Moi sino za na succès mbongo ba nokota. Yo ko bénéficier te? Bien sûr oui. Yo ko liambo ngote. Mais yo peut moi c'est mon faut-il qu'on parle à n'importe qui n'importe quoi. Ça veut dire que mobali soko gérer moi sina yo kitoko. Moi ça ebiki na mobali na nga alinga keloko na sala kozo soutenir moi sina yo. Moi ça okangama na yo. Bah c'est bastard. Bon moi si c'est à toi aussi mobali pas s'engager na CPL na mais il faut m'appeler pe mi bali belé sur le téléphone à moi c'est comme ça pe mobali. En fait il faut moi s'esprit esprit dans le bien à moi c'est un rapport à star pe mi bali mo boy jo mo ba bengue ya ka toke boy akeye bi me de mal faut akeye. C'est ça aussi il y a des femmes congolaises stars ba sala moi il y a des chroniqueuses ba sala il y a des chanteuses ba sala il y a des danseuses mo bala jouer sérieux le téléphone est sonné jo mo ba imba banzembu a bengue c'est ya rappelle boy a démarrer voiture à chocolat wana il y a des femmes congolaises qui fait ça aussi pour gérer moi sina yote. Ah OK. Donc ça veut dire que yo ba beaucoup tozolo ba wana e belé kutu ba koma na étape wana te. E belé ka yo kikaka. Yaza nani danseuse yaza nani ba mo te. Njoka ndi danseuse za moi sinde tu moi sinyoso. On se na 5 danseuses. Mais ba ça na penser mon côté. Au 20 moment, le on soit danseuse intel. Le on soit danseuse à JB, le on soit danseuse à Werason, le on soit danseuse à Fabregas. Ça veut dire que au moins danseuse na danseuse azana penser na ye parce que moi si faut sur ndeti moi sinyoso. Et nous bobo ça que moi ça kotika la ka moi si. Pour sur moi si oh te parce que aza danseuse. Parce que elle se m'a boyo sur la na ye, ça n'a rien à voir na musala na ye. Il faut me battre que la artiste on a temps oyokai. On se l'a dit danseuse mais bazana compréhension mon côté.
Très bien. Ça veut dire européen siko oyo ya bien par rapport au solo linaye. Le solo comédien ba la temingi ça pour ba congolais. Et belé ba tika la ba tout temps du solo te. A zo ka ba mo ntama boke. Solo naye yeba ba posa naye yebelo walingi. Aza mwasi so wana ezaka musana naye. So musale katani aza na vie. Ana vie oyo ke ya mutu normal. OK. Donc c'était ba tikila ba nguta ko sola. Omoni nga ba tebele ba tikila nga temps ko yoka ngate. On a dit yemba simba micro. Ça veut dire ba qualifier mbala moko. La journaliste ba Ndumba. Pas forcément Ndumba mais ba tioka non stable tout ça sérieuxité mais parce que ba zo temps ya sola na ngate. Et belende ba kuma yoka nga na émission na yo. On senti ba zonga. Oh. Ebele. Njoka nde uzaka mayele. Retour au bercail. Retard. Ça veut dire que ba ozoka na image kaka aza sexy, blonde, nini. Ça veut dire ba personne même occasion te ba yoka yo. De muta so no ka bika yandu de man to le te. So nanga. Ça veut dire que tout le monde va s'exprimer, va on va penser, va on rata. Pourquoi on a encore été vous la sous ça allait marche arrière. Parce que nous qui tant que ça nanga te boyeba. Et là on est dans mutu nanga. Parce que apparence elingo ba te que apparence nanga ndé ils ont déterminé bagage nanga. Non. Pour on ba bagage nanga il faut sola nanga. Très bien. Il faut tout nanga là on est na lingi na vie. Il faut donc ça veut dire que les solo, les bala ba congolais il faut bo solo laka. So moni moi si solo la na ye. Et on ba si solo ye ba au solo na mba mu ki o aza ile ko tena mutu o bwa kisi. Mais moi si mususu au solo no ki oui que ni no monde ndinde solo vraiment rien à voir. Donc ça veut dire bon congolais pas dans l'esprit à juger moi si na apparence. Mundela juge moi si na apparence te. Mundela revend ce bouquet restaurant pour me solo là. Alors t'as la coûte habillement na yote. C'est que congolais t'as la gana no habillement. Et y'a moni bate bene bazanga mabala surtout basi ya ba congolaise parce que congolais parce que quand ça ba congolais. C'est ça. Mais basi wana ba congolaise et bene ba comprendre que vie na ngo suka na Congo te. Bene ba bali ba étranger ba ça stable. Il faut comprendre que liba les arrêtés faut ba la congolais non. Y'a moni bene bazo tout là. Parce que congolais a une mentalité mususu nanu a pasoli bongo na été. Y'a moni bébé ba tout là. So on dit tout là te ba Camerounais bazana ba Ivoirien libali mbele ba école mususu ba linga ba style na yo wana. Ba Jamaïcain ba ba linga te poza congolais ba linga style na. Ba linga façon. Donc ça veut dire que mususu apparence na yo congolais o linga ngote. A linga bala yo te par rapport à apparence na yo. Amoni ba tatou. Amoni ba style amoni que tenga muluba tala kaka moi so mais au moins mususu Jamaïcain mo boy abali yo apeselo même bon alibala donc au moins même Camerounais mo boy donc vraiment moi ça vient na eva mais ayo. Très bien. Mais so il faut pas ça conseil na Sila Bissalo na Belleville le but que ba matisi théâtre mais na ninga mabe. Caméra no etroba uko biso. Nous sommes dans l'esprit wana. Ya ko convoiter ya ko privatiser batu. Weza mamba donc ya ki muté mabe. Mutu so la sala pa no akomi ya yote. Tika ya ke lepo luka lipa na ye côté mususu. Et nous ba te ki so muta ke kunande ake oteka yo non. Aosaka musana ye. Balongo l'esprit wana ki muté mabe ki bombanda na bango bakotisa pa batu nyonso te. Ba banda te hein. Non bon ni bazuli so ke kuna asidiki so ke izani. Bo wela ki nini te. Fo ba yebisa batu ba wela nini. Bo chabat na bo chabat ba actrice nyonso na ba conflit bo wela nini. Vous êtes clair. C'est que batu ba vivre te ka selon ka bino ka ki muté mabe na bino bo décider ki bombanda na bino
pour faire souffrir l'artiste. Non, il cause de la bonne côté. Hein? Bon, et nous, on là, il va nater. Si vous, l'artiste, on a besoin de vivre. Il y a bangouni na kati. Si vous, on a l'artiste, on faut pas créer, bilo, on a bango. Nous, on a indépendant. Et simba, te, zala, na ilo, qu'on a eu. Quand ça fait que on a simba, te, koune, zo simba, non. Bango, la bande, ka malem. Et simba, qui te na bandeli. Faut pas être indépendant. Et bien, là, on est indépendante. Si on a une caméra, ça, moi, basket, mike. Malgré que je joue, qu'on a mis ça, puis, malembe. Bambu, les autres poussent en espérance, peut se botter. Ma terre, on a peu, ça peut expérience. Faut pas un esprit à créativité. Bataille la rara, de Jezabel, on a te détruire l'industrie, ya comédie. Très bien. Tout est mon ami. Si, merci beaucoup, dans l'analyse de tout ça, lui. Oui. Ah, taille, on ça se prend? Mais bien sûr, taille, on a mon plat. Ah, des fois. Eh, encore bah ex, Mikolo, bah, souffrir. Eh, souka. Ah. Eh, bah, au Katinjoto. Eh, la quantité. Ah, sport, quoi. Sport, gaga. La régie. Moi, citron, moi, nine. So, au lait, on met moi citron. Citron, ils ont bien dans mon graisse. Mais, bon, ça va dans la ex, mon côté. Hein? Eh, oui, va y valer dans la tête. Oui, va falloir na fauteuil jaune. Ba jolibilité. Ba iba solo là. Ba zaka ko solo. Ba zaka ko solo. Même ba restaurant. Na zo solo kitoko. Ne ba yite ko solo ka boy mama papa ozwa kitako yo kanga te. Fa ko yo kanga ba o zana mutu na ko tala parents na ngate ko tala ba jolibilité ote. Mais elle on ça là moi si atazo ko là regarder toujours pour ce kitoko beauté za rapport. Qui vient? Zara kimia. Zara kimia pena maya mobali ozo kota. Ah, te mambi abela baki sexy to e boma moi simbi abela moko abaki sexy to na bien pona mutu na yo e yel bata mutu tabi ko sala ngo trop yo boma nzota basi yo asike mama mbili abela na avani na sala kate mingi te sala alba mingi te bilengi e musa mingi ba to talika mama mbili abela mingi bolinya ngo mingi te to linya ngo chaque jour moi si faut sala ngona mobile na yo osala ngona mibali ebele te sala ngona mobali moko. OK. Et puis mobali moko on peut faire ça na maya bien. OK. Ebongisa yo. Mobali mususu mona mai na ezo bebisa yo. Ah ouais. Mobali mususu mai na ezo komisoka ngebu. C'est comme ça. Merci. Merci beaucoup na bandeko tout balandi biso boza la connecter boza la brancher. Kitoko. Son essor, la vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Maison Awatosa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto neveyebite. Yaka, tokiti na metro, chateau, mutia da kayau. Kayau awa. Ah, uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka mon lazabo asaka so mina yula metro. Papa tabu korobo ya takuta tabu tamusanga. Bisa batani ngaba ba mingi. Tanga.
awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyokaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye mpona kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene mipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension elingi soko mona ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. oya te nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.